Eh, Bokanga Minoko. Fermé. Bokanga na matériel la bino. Nouveau sang. On va conseiller ça. Pour les qui les a. Ma mi-bité. Ma critère rythme, elle est pas. Tout ça à politique. Au contraire, membre à parti politique, ils vont compter. Son gros pas. Puisque comme ça, la Mossala Bisso, na ordre, na loi. Ma ordre est vertical. Commandant suprême, ministre intérieur, commissaire général, et Palangaï, na Kitipa, commandant bataillon, commandant compagnie, chef peloton, chef de section, Tinasso. Ils en ont moi. Toi, il qui va tourner à ça à Moboulou. Gouverneur, parce que constitution la police est soumise à l'autorité civile locale. Il y a des garants, il y a ordre public. À commune candidat, à l'objet qui marche à Mino Kuna, Kuna. Police, toujours à disposition. Mais tu as vu qu'il y a attention, il y a votre opposition, et ça a Moboulou. Qu'est-ce qu'on déplore? Comportement de la police. Bomoni Moutazoya à Kabez. Un petit exemple à Liboso. Honorable Moukebaï. Azoya. Là-bas, caméra. Là, Kangaïka. Bozuye P. Mokangiye. Moutoualou Kangaï Bez. Bino pour faciliter. Bomemi P. Madame. Ouais, honorable, honorable. On peut se quitter. La colonel le Mobimba, là c'est marrant. Colonel. Quelle honte. Bon, tiens, la Kitiwa. Va filmer, elle est qui va réseaux sociaux. Nous avons appuyé. Dans les bagons. Nous avons dit, honorable, on a appuyé. On tout dit qui est. Ah bon? On dit qui est. Où est-ce qu'on peut faire pour nous? Si on peut faire qui est, va filmer. C'est que vous avez c'est que vous avez complice. Vous avez complice. Tous ces scénarios-là, c'était pourquoi? On filme, on filme, on kangi pe mutu. Vous voyez là, on peut se quitter. On peut se quitter qu'on a la possibilité. Ça là, malade. Est-ce que la population, c'est pour la mission? Parce que nous sommes aux serviteurs à peuple. Nous sommes au service de la population. Population, c'est pour la mission. Mission, nous avons sous-siat na mission. Mission, nous avons siat na mission. Mission, nous avons siat urbain, on va dans le district de Bosso. Mission, nous avons point chaud. La mission. Et ma gémi, oh mon soeur, on est Ujana. Est-ce que tout ça, vous savez, Mituna. Est-ce que tout ça compris de voir, oh yo, tu as qui c'est il y a combattre la batte. Bon, tu vas c'est pour la présence de la mission.
na basi mutu na mutu awa aza réponse na conscience na yo policier tango osala musala wana est-ce que osala ngo na motosi na mileko ubi oza wana mpona koyiba kaka iso polisi awa na bacentre moko te elekisa bino na koyiba eza moyibi ya famille na bino boutiango na famille na bino parce que rapidité ndenge boyibaka wana kofuye poche kutu mbangu nayebi te soki bokalaki yango wana formation moko te namona bato na 1 minute badeplie nyonso rapidité wana ya koboto mbangu awa na 1 seconde boko moyibi ya libota na yo seke papa na yo alakisaki moyibi mama na yo nde alakisaki moyibi eza polisi te okoti na polisi mpo wana koyiba population malédiction eyaka kaka yokanisa te oza gangi aza te nzambe nde suka bamalade ekolanda oyo okufa liwa koyeba te oleki boye moto tuti yo okufi awa seme yo de bakufi na baaksida mibi okoloba o famille na ngai famille na yo te yo moko kimoyibi na tata wana akei aolela telefone akei mbongo na ya pasi ntango azolela wana nzambe alikolo mpe azoka. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale, Jean Kassongo, Monsieur le membre du comité de sécurité de la ville-province de Kinshasa, distingués invités, en vos titres et rangs respectifs, j'aimerais d'abord m'adresser au Kuluna, mais pour la circonstance, j'aimerais m'adresser dans une des langues nationales de notre pays, Lingala, parce que nous sommes ici dans la ville de Kinshasa. Et à Kinshasa, nous parlons cette belle langue que nous appelons Lingala. Monsieur, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, Ndenge omoni ba kuluna oyo ezali mbala liboso te ezali na banzi ezali 7e ou 8e vague oyo nous a représenté la population oyo nous a représenté le lot na vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Donc c'est, je crois bien, c'est la 8e vague. Il y a Bakuluna Oyo, Tossi Kokanga, depuis 4 ans. Mais malheureusement, Bango, tant qu'on a la justice, Batiki Bango. Tokangi Bango, Botini Bango, na Katanga, na Kanyama Kasese, tant qu'on kuna, Banyamuki, Bamisusu, Babimeli Biso, Bisusu na Kinshasa. Mais Kikulu n'a pas bâti karaté, police, aïe Bisusu Kokanga Bango. C'est vrai. Il y a eu occasion pour la Bisso, il y a qu'à féliciter police nationale congolaise. Il y a qu'à féliciter police provinciale Oyo et Kambami na général Kassongo Silvano. Basali Mosala ya monene ya Kukangaba Kuluna. Kukangaba Kuluna Oyo et Dikolbate diminution. Il y a un crime. Parce que l'isolo et la Kuluna, ils allaient monopoliser débat public. Ils payent biso pour les cas
ba Congolais, ba Quinoise na ba Quinois, bazako le kaka kuluna eleki na ba quartier de Biso, ya Selembao, ya Makala, ya Kisenso, ya Masina, ya Mbanzalemba, ya Njili, ya Kimbanseke, Kingasani, ainsi de suite. Kikuluna, ba Kinois tosi tolembi bino, toyebi lisusu eloko tokosala na bino te. Tango biso tobandeki kokola na kati ya ville ya Kinshasa oyo. Depuis bomwana, tokosala mwa masano. Ya ba judo, ya ba karaté, ya boxe. Pour de temps en temps, tout on a rappelé moi solo. Les aboité. Todrin Bekiri Nabiso, ya Bitumba, ya Makofi. Je vous sangadi, vous sangadi, vous quittez le terrain, vous quittez le bundi. Oya Bino, Bekiri Nabino, Makasi Namouraka, na machette. Bayuma de Bozan. Un vrai Bayuma, un criminel. La bande AS. Badourou. Un vrai Bassoapante Bino. Un criminel. Moi vendre. Et ça nous l'avons pour Marabatou. Au côté de la bateau, la bandakou. Au papa Rabango Machette. Au boto la Rabango Bureau Nanzela. Bobo Marabango. Ils allaient participer Mahami. Mais police a sous qui s'y bino. Oh, les beaux-arabes, d'habitude. Là-bas, habitude, il y a Okima, il y a Onyamuka. Mbalo, parce que trop, c'est trop. Excellence, monsieur le vice-premier ministre, et Sengeli Mbala Oyo. Tozwa, ma mesure, il y a Kafu Kafu. Il y a Makasi Mingi Koleka. Pour être un criminel Oyo, ba kokali susu kokimate police asala kamosala doublement te bakangi lelo bazongi susu na sema mikolo kokanga les mêmes kuluna oyo bakanga kilobi ezali passe mingi justice esengeli esala mosala na yango oite bakuluna oyo bakende motaku bakende libela na bakasho soki bakatela ngo ba prison à vie bakataka kuna basukaka kuna vie na bango esukaka na prison ti libela na libela pamba te bana Kinshasa balingi kuluna te na mikolo koya proposer moi plan moko na kati ya ville de Kinshasa pour totala ndenge nini pour lutter encore efficacement contre kuluna awa na kati ya ville de Kinshasa. Tobandaki opération tia machette na se. Bakuluna ba tia machette na se mais tomoni ekokité. Il faut qu'on passe ce qu'on a encadrement na ba jeunes volontaires oyo bazana kati ya commune oyo bazana kati ya quartier tout ça ça bango sport parce que tout le monde a énergie na bango on a bazana chômeur au sala bazo monde elingezaka kuna il faut ça ça bango masano ya karaté ya judo et ya boxe sans oublier le football mais binoté pour la combat spirituel pour bengana milimo ya mbindo milimo ya mabe milimo ya bandoki et bandoki ya liboso na lile bino makulu na ndenge bozali awa kovandi awa bozali 1290 bandoki ya liboso ezali bino oza baono wala bandoki bino nde bandoki oza koloka bana Kinshasa. Alors félicitations à la police ndenge bosali mosala oyo ya monene ya kokanga bakuluna oyo bazali koseme désolation bazali koboma bandeko na kati ya ville de Kinshasa. Félicitations à Epe Lokola, excellence premier ministre,
Il y a intérieur, il y a un vent, souffle nouveau pour lutter contre un phénomène oyo et pasi nakati ya Kinshasa. Natamo konjeko na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali komona pasi mingi pona kotombola kita ya mboka na biso. Esengeli biso tosunga ye totia maboko po mboka ekende libusu. Mais bino bakuluna olebo yeba pasi oyo Congo azana yango pasi oyo tata mokonzi biso azana yango obanda Rwanda akotisela biso bino boza kotala nati olebo kota mosala soda okende otia maboko po tobengana banguna bino mpe boza kotuma biso na kati ya Kinshasa. Vous allez même pire. Et bah 1-23 passe par 1-23 bango baoti mboka mopai. Bino bobimika pano to boti. Balé ki oyo to bokoli vous allez koboma ndeko na bino na kati ya mboka na bino. Ba 1-23 baoti na Rwanda. Baza ko buka Congolais. Na Uturu na Nord Kivu. Na Beni na Butembo aza koboma Congolais. Bino mpe boza koboma bakinois na kati ya Kinshasa. Donc vous allez bandoki. Et voilà miso na bino bavondro. Bato ya bino Maloyo Okimotako. Ça, c'est monsieur le Premier ministre, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Bakuna Bangoyo. Vous allez pénaliser le Bango. Présentation et Salamaki. Boulamatari à Okamata. Poète phénomène Oyo. Yakuluna et Sila. Nakati Yamboka Nadisu. Merci. Merci, monsieur le commissaire provincial de la police nationale. Nalingini Naloba va s'adresser à Bandeko Oyo. Message à Liboso. Soki boye bagate mokonzi mboka tango aponi ngai nakoma ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité apesaki nga mission alobi na ngai kende osilisa insécurité. En d'autres termes, obino bakulu na bozo sala kombo nango insécurité. Boza koboma, boza kozokisa, boza koyiba, bozali kobotola, bozali kosala makambo nyonso ya mabe, bozali kovioler bana basi. Ça s'appelle de l'insécurité. Mokonzi ya mboka alobi yo nazo nommé yo na mission principale osilisa makambo oyo wana. Elingi koloba na ye mpona kosekisa bino te. Te naza na posa ya kosekisa bino te. Naza na posa kobondela pe bino te. Posa nanga ezali kosilisa insécurité oyo bozali kosala. Elingi koloba epa na ngai bolimbisi eza te. Ti boza boy à partir à lobi bakotinda bino na ba juge na bino. Toko engagé ba avocat ya république po balandela dossier na bino po bozali babomi. Bozobuma même ba policier na biso oyo baza ko sacrifier vie na bango pona kimia izala na kati ya mboka. Bozali ba citoyen hors société
bolingi société te, bolingi Congo te, bolingi pe congolais te, bozali babomi, esengeli to traité bino comme tel. Tant que bagosi sa condamné bino, ngai na ko veiller personnellement. Bogosala boloko na kata Kinshasa te. Boloko na bino bogosala ngona angenga. Bakotinda bino pe nakanya makasi sete. Po kati na bino ebele. Bazala ikuna bakimi bazongi awa. Boko kende lisusu kuna te. Kanye makasi se ezali esika ya babandi te. Ezali esika ya bacriminel te. Bakotinda bino na angenga bulo luzumu nde bisika bino bokende kosala boloko. Nalingi à travers message oyo nazopesa awa baye baza na ndako, peut-être bamosusu baye na stade awa kotala ke tokotika bango tranquille te po moto alekaka leta na makasi aza te. On ne défie pas l'État et on n'intimide pas l'État. Ata au salindengeni, on peut régner 1 mois, 2 mois, même une année. Yeba ke ezali na mukolo, l'État a kocha o maboko. Preuve, bakangi bino. Ezana ba o basi bakangama, batika bango. Ezape na ba oyo bango bakima kaka mbalo bakangi bango. Alors cette fois-ci, puisque mokonza mboka lobby, il faut insécurité et sila. Ndenge gouverneur a lobby, ba Rwandais baboma ba Congolais na est, bino awa baboma ba Congolais na kati ya Kinshasa. Bokeseni na ba Rwandais nani. On va vous traiter durement et on va, nos avocats vont requérir bakosenga ba peine oyo ya likolo pour que epesa exemple na ba oyo baninga na bino batikali baza ko continuer ko boma bato. Ezali message na linga ko ibisa bino. Na ibisi bino ya liboso na yepona ko sekana bino te. Na kosekisaka bino pete na yepona kobonde na bino te. Même makam gouverneur na lobby ke bazo abatu wana baba na koyeko na sport et pas na ngai ezate soki bakangi yo na kuluna esika na eza bolo kanye makasi se lisusu te oya kondima ko déposer machette na ye abimi amitiki na maboko ya l'État alobi ngai naza mubomi nasali mabe yende toko kosolola na ye. Mais oyo bakokanga na opération policière boy baboy mbalo ekozalaka police moto ekotrake binote. Même l'armée, commandant suprême asa pesinga instruction, je vous informe, armée na la police bakosangana pona koluka kulu na bisika nyonso azali pe ekosala manandenge olongobani kolona bino. J'instruis le commissaire provincial kobandana ngonga o nazoloba batu oyo batelemaka na babalabala ana na boulevard du 30 juin baza kodiembela na mituka batu bazosenga bambongo bazali kobotola batu ba telefone kobanda boulevard du 30 juin ti boulevard Lumumba na aéroport bazali cible ya kokanga kobanda lelo ba ekiri wana evandaka na boulevard yango na boulevard bazosenga mbongo na butu bakie kokata batu machette. Général olandi ngai kobanda lelo
tolingi lisusu présence ya batwana na boulevard du 30 juin te. Esengeli kokanga bango. Namoni ba policier indiscipliné awa. Tokolandela bango pe tokosenga ba peine ya makasi ti mboka okoki kovivre na mboka na désordre te. Batu nyonso awa omona baza na kosa soki yo papa yo mama okoki mwana te zwa ye pesa ye na maboko ya leta akoedike ye kende na mayele yebisa leta yebisa police ke mwana na ngai aza kuluna tokokanga ye tokotia ye na boloko ekobongisa ye mutu. Et puis boyeba chacun de vous ici a ça l'avenir. Boza komi mona neti batu moko délaissé na yebi ke na mitu na bino bomi moni ke boza batu pamba. Boza batu pamba ko boche na mitu ke pona ko vivre il faut ko boma. Yango na pe bokomi même na miso société boza batu pamba. Alors que ceux qui vont renoncer na makambu mabe bokomi mona utile d'une manière ou d'une autre. Bozo briser avenir nanu ya bino moko. Puisque ngonga okoleka na boloko. Boko sala boloko penza sûr. Ça vous allez vraiment certain que boko sala boloko. Ya bacho penza na cellule ovandi kuna. Ngonga nyonso koleka bambulo kolekana. Ce que vous avez la liberté, vous autres katama nguba nini, tu pouvais construire ta vie. Mais vous marquez un arrêt à votre vie et on va vous aider à aller au Bolo. Ça, c'est sûr, soyez vraiment sûr. Nakosolo là, na ndekonanga ministre de la justice a sensibiliser ba magistrat. Oyo ba mesana tango bakocha yo liboso magistrat ba pesi kanyaka ba libéré yo. Tozaka na ba service à sécurité na mboka oyo tokocha yango derrière chacun de vous ba dossier na bino. Oyo akozwa mbongo akanyaka service de renseignement et ko dénoncer akozwa etum. Pe oyo magistrat a mesana kozwa mbongo pona ko libérer batu neti ba oyo ye pe toko assimiler na ba criminel puisque azo aider mboka te. Azo aider société et azo participer à la crime bateau ça. Et nous allons veiller sur ça. Nasenga qui la justice base à la mais malheureusement communication il est bien té mais toko solo là puisque il s'agit d'une cause nationale. La sécurité nous concerne tous. Pe baonyo to kangambalo yo badebi. Toko équiper police nabiso pour que esa la face na toute éventualité. Muto akoleka police na makasi azate. Obimi ba paquet, oluki ba kisi, osali mettre la main sur vous. Eh, bokanga minoko. Fermez. Bokanga matériel la bino. Na commissariat provincial pour vous dispatcher bateau et pas va juge na bango dès demain va gagner au sam. Voilà. Le meilleur gouverneur de la ville. Vous interviewez, pas d'interview. Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Excellence, la cérémonie de ce jour terminée. À vos enfants.